Consultation eza masolo ya bana mboka. Eza masolo ya bana mboka yango tomoni bana mboka nyonso balobi to ko sacrifier Congo te. Il faut biso nyonso to ya na sima mokonza mboka pona mboka ekoka kokende liboso. Papa, bato oyo baza ba démon. Bato FCC oyo. Baza ba démon balingi mboka oyo te. Même démarche Fayulu azosala. Eza même démarche Kabila azosala à l'instant. Yango toyoki lobi communauté katangaise, même langage na bango ezani, eza ke tokende na dialogue. Dialogue wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déjà lobaki na discours na le 30 juin. Alobi eza na dialogue moko te kotikala kosama suna mboka mpona kokabola ba poste. Consultation bomoni ezosala mawana. Eza mpona kokabola ba poste te. Chef de l'État a posa a créé majorité pour la Congo et pour la pour la malade. Les attaques que Katumbi a qu'on a commissaire à premier ministre. Même pas commissaire à premier ministre. Toba Tinega Soka Soka député à FCC pour comme premier ministre. C'est un bon côté. S'abonner massivement à RDC International avec Anastela la fraiseur. RDC International. Faut s'abonner. Bah s'abonner on sait jamais. Bon s'abonner. Partout dans le monde, ici quand notre vous allez, chaîne à Kitoko yango faut s'abonner. Na RDC Ave Maria c'est Show TV RDC International. Bonne information ça va musicien. On continue à casser YouTube. Tout le monde est basé sur YouTube. RDC International les Kangi. Anna Esther Fraser pour l'unité Nayo Mariam Batimou pour s'abonner Awa. Yeah, this is your channel. We try to segment with the rest of the International. Bonne information ça va politicien. RDC International. Aimable internaute de RDC International TV, Bamboka la Bisika et Joie Médio. Nous avons la Polanda émission de Mboka, la Mboka présentée par les servants de Fallon Titila. Et l'air est grave, comme dit mon bon frère Boketo Premier, mon confrère dans le travail. Il dit beaucoup de délai. Nous avons Sangana, Bani, Mboka, pour la Mboka parce que le Congo est pour les mathématiques. Une analyse et une vidéo où un macambo où ça m'a qui n'a qui dakati où il va qui data mon côté pour le Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où il y a bon garant de la nation ainsi que garant de la constitution a organisé qui consultation na kata consultation na ekoko bakaka asila ekobenga moko na moko et tout le monde qui artiste musicien ba chef coutumier ba politicien toute tendance confondue tata mon côté pour le Congo a Congo qui maboko na ye pour na koyamba koto acteur politique topé batoyo bazalaki aligné na baliste wana pona kopesa makanisi pona malimatali kotombola mboka toyebi que coalition na ye entre FCC cache eza bongo ya kobendana et kopesa ebaka 2 ans au pouvoir. Le chef de l'État il se voit calé, il voulait se débarrasser de cette coalition comme demande le peuple en vue de faire la volonté de sa population topé peuple oyo elekaki bongo na makono pona kovoter ye kopesa ye bavoix. Et il marche selon les slogans que son père a laissé les sphinx. Etienne Tshisekedi Wamulumba, le peuple d'abord. Et voilà pourquoi cette coalition a gagné un peu pour Kangaye. Le chef de l'État a jugé bon par des paroles sages de rompre la coalition. Parce que le FCC, Mangomba topé ba culte de personnalité et beaucoup ba kosala makaka contre ba député FCC na yemoko yemé que nous appelons le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange na koto yo tata moko de Congo a organisé consultation et tout le monde deux leaders il y a la Mouka Lisusu et à l'absence de deux encore Adolphe Mouzitou et Martin Fayulu qui se tient encore avec sa position sur la vérité des urnes. On ne sait pas sur le makambo et côté de wapi. Consultation, auto FCC retraite. Consultation, auto Fayulu a collègue la meeting. Il y a les sous la sima meeting à collègue la bonne consultation. On consulter banane. Et donc,
Parce que nous savons que le garant de la nation, il est le seul. Ce qui t'a fallu là, ça président. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo encore, il est président. Bana oba rotanga. Ce qui va dire que tout le monde a il y a histoire, il y a un beau. Parce que tout le président de la République, s'il répondait failli, est-ce qu'on va pas? Le Congo va mal, le pays va mal. Et je vais vous faire découvrir une vidéo où vous voyez ma collègue, qui na réunion ya bato ya Kingakati, bazaki logé dans tellement pour na otanga monter comme ça la publicité, batata mikolo wana basalaki 3 jours. Donc comment la famille na bango basi na bango bana na bango ba chombo zaki confisqué, mais na cadre ga ya renonga na bato civil parce que nous disons que l'art de ces internationaux est là pour faire le travail pour vous informer, on sera toujours à la page. Quand l'actualité c'est pointe à l'horizon, je me tiens votre humble servante de venir et de se pointer auprès de vous pour que vous renvoyez Maïma pour le Canada. Et sans plus tarder, on signe vraiment pour Namon Mboka Eliezer, bébé de la presse, à rebalancer la vidéo, on peut y aller, bah, culte on n'est ni les kaki. Parce que tout le monde a dit FCC comme Bader pour gouverner. Et la grande de presse, à chaque instant, lorsqu'il y avait une manifestation contre le peuple, il a fait 18 ans au pouvoir. Et voilà les résultats aujourd'hui. Les élèves, soit les parents, n'arrivent pas à supporter leurs enfants. Il y a le phénomène Koulouna, où l'éducation est tellement à niveau bas. Le peuple congolais, social, l'urbanisation, Bandela, courant, maï, et comme a passé, mais il nous a amené son programme de 5 chantiers. Et encore, à 4 régime, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voyons ces régimes et qu'on s'en a un peu moins continuité à Kabila. Sans plus tarder, je vous ai commis une vidéo, je ne vais pas faire le commentaire, je le ferai après cette vidéo. Autant la culte, Nengani va répondre à la Zamba Simba Moté, ma Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à quoi vous voulez constitution. Soki lelo yo bande kwa FCC ba hotel mapona koloba ke tata mokonzi ko Congo a poka ko violer constitution te o bango basala. Je suis pas vraiment honneur ya ba leçon, je suis apolitique, c'est juste une analyse. Mais tout ça pour participer na kati ya mboka Congo, tout ça ba Congo manipé koleka. Donc to pesa aka makanisi. Culte ta personnalité, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le président a ko violer constitution te. Nzamba Simba Mutema na ye ba lobi tellement belé ba vénérer les sources de Kabila Kouni. La 5 millions de bokeh millions sont. Et le monde a mon amboka Jidi, on peut la bébé de la presse qui est dans le Montréal, de la République de l'Histoire. Voilà, c'est le peuple congolais, on va voir la vidéo, où il y a quelque chose. Le message Nabino Lelo Ezaki basé sur nous. Parce que tout le monde, peuple à Kolobamakashi, États-Unis d'Amérique, Trump a perdu l'élection, Ezaki Aza pro Jeannette Kabila. Est-ce que relation RDC na États-Unis d'Amérique et qu'on continue, tout et qu'on katana awa Trump à l'ongwe? Merci pour la moutuna. Oh wana ezaba bulia il pesi viva oh wana ezaba bulia Kabilakaya Fayuluze Fatibe wana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asi abetona partout photo yo zotala ya Jeannette Kabila wana Jeannette Kabila ngasko nazana John Baldena Félix Tshisekedi na maman Denise Nyakeo Tshisekedi na mwasi na ye nazana ngo pour la zone la question na yo ye John Baldé azalaki vice-président ya Barack Obama. Ils ont travaillé avec Mike Hammer oh les leurs ambassadeurs na biso ambassadeur des États-Unis à Congo. Donc dans le déjà que Félix Tshisekedi a bétonné déjà partout. Tozali na autre continuité de l'État. Bon, quand il sentait que Trump n'est pas qui Kabila. Bon, qui sabino, sa mémoire na bino sima. Total la télévision a John Baldé aza démocrate, Trump aza républicain. Tangu Obama azalaki étant que démocrate. Kabila banda kolinga Obama te. Amonaka que Obama zo fina bango, azo tia bango panzi likolo. Ba sepela kana arrivé à Trump. Trump ba epé bo mwana matete. Kutaliboma atie bango panzi likolo. Kabila amoni esikoyo akomi mutu mabe.
lelo baoyo bazoki na pouvoir baza bandeko na biso idps eza parti ya nini idps viva eza parti ya nini idps elakisi union pour la démocratie et le progrès social. Donc eza parti démocrate boyete donc John Balde aza ndeko na omoni na muto modike mpe bazoseka ander bazosepela ander seke fatime idps viva ekochange eloko te bawana oyo bazoloba biloko wana baza bapere foto atanga yo koki koya mama oyo tokangi no foto ekosala nini batambwisi mbongo awa mpona kosoutenir campagne ya John Balde me mbongo na bango eza lokola ozwi mwa motie zelo soki oliango na lipa oliango malamu okobwaka lipa mais moi reconnaissance wana mpe koki kozala parce que bango batambwisi mbongo mpona kosoutenir campagne ya Joe Balde olobi yango très bien donc alliance wana ekoki kocontinue puis koempêche Fatia akoka kocontinue mpe makambo na ye mosusu to mpe koredouble mandat na ye mama soki baza bato ya mayele balanda conseil ya Bitakwira lobi boy Kabila oza déjà na statut na yo ya ancien président lokola oza na statut na ancien président batela yango bima na politique so bimi na politique okofanda na yo kimia okolia mbongo na yo na kimia mais soki okoti na politique okokangama ander mpona yebisa yo Kabila na Congo akotikala kozonga te tokomeli epe na rip retour interdit au pouvoir akotikala kozonga su na bokonzi na mboka oyo te oyo ezosala bango eza babulia akozonga te Jeannette akokoma mokonzi na mboka oyo naye biso mambo ya Jeannette aza officier rwandais aya na mboka oyo na grade ya colonel Kabila aza lik Jeannette aya na grade ya colonel awa yango wana Fatia tindi baémissaire na Rwanda bayebisa Paul Kagame aya kozwa bagénéraux tuti nyonso oyo bamema na Congo awa oyo Kabila nommé toujours répété toujours sali actuellement pendant quand on maloba te relation ya Kagame na Félix apparemment ekoma vraiment bien par rapport ya ndenge zaki na papa Etienne Tshisekedi comment il peut demander à ce que Kagame aya kozwa bandeko na ye Jeannette Kagame Félix aza futur président ya Union africaine toyoki Egypte ye wana auti kotina maloba mpona kosoutenir chef de l'état kosoutenir ye Egypte alobi baza prêt à kosoutenir mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Union africaine donc président nyonso il faut azala malamu na Félix pourquoi 2021 Kinshasa ezokoma capitale ya diplomatie africaine donc tout ekolekela awa makambo nyonso diplomatie africaine ekobanda kolekela awa yango fo baluka bazala malamu donc eza te relation bazotosa mokonzi olandakisa sutango ya saso alobi nini alobi futur président c'est son président aza tata na ye na âge mais na oyo etali makambo ya kimokonzi Félix aza mokonzi na ye fo atosa ye boye to boye te donc Kagame fo atosa Tshisekedi boye to boye te soki atie teti akokufa désordre akokangama désordre po amoko atezoya. Ok, président, tu quittes non pas Joanna, tu l'as affaire consultation, oh le pessimo batiraillement. Tout le monde est en opposition radicale. Quelques-uns poussent à qui pénètre le chef de l'État parce que à Fongola qui m'a beaucoup ouvertement. Mais résistance, il y a des faillots, qui n'ont les loyaux. Yépe a organisé meeting, il paraîtrait que Yépe a organisé consultation après Makabouya chef de l'État. Quelle lecture faites-vous? Il est best viva. Fayou la melinini. Fayou la melinini. Oh Fayou la zone les ababoulia. Et qui est bella sangisa le boy to boyte. Dans le banayo consultation de l'obaki boy. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Abouki Jéricho. N'a expliqué au Jéricho. Jéricho est un cours constitutionnel. Est armé. Abotoli Kabila pouvoir na papier à 100 francs, na papier à 50 francs, na biki à 100 francs. Abotoli Kabila pouvoir nyonso. Ce qu'on a mis ici, consultation za masolo ya bana ya mboka. Bato bazala posa kombo ke de liboso boyeto boyete.
Félix alobaka yango mpona kozongisa bino ka Zimbabwe alobi boye jamais akolinga azala président a régné te boye to boye te tosangani na bandeko ya FCC awa mpona kotambwisa mboka mpona kosala misala ya mboka. Consultation eza masolo ya bana mboka, eza masolo ya bana mboka yango tomoni bana mboka nyonso balobi tokosakrifie Kongo te. Il faut biso nyonso toya na nsima mokonzi ya mboka mpona mboka ekoka kokende liboso. Papa bato oyo baza bademo, bato FCC oyo baza bademo balingi mboka oyo te. Même démarche Fayulu azosala eza même démarche Kabila azosala à l'instant. Yango toyoki lobi communauté katangaise, même langage na bango ezani ezaki tokende na dialogue wana. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déjà lobaki na discours na le 30 juin alobi eza na dialogue moko te kotikala kosama su na mboka mpona kokabola baposte. Consultation bomoni ezosalama wana eza mpona kokabola baposte te. Chef de l'État aza na posa a créé majorité pour la Congo et koka kotambola malamu. Eza te ke Katumbi ake kuna komisara premier ministre te. Bemba e komisara premier ministre te. To ba atinenga zo soka ba député à FCC pour comme premier ministre za bongo te. Eza ke Tshisekedi akoma na majorité ya ye. Ndenge Kabila zalaka na AMP o to monaka bakizenga banani bakotaka. Nde Tshisekedi azosala pour la bonne marche ya mboka. Fayulu ngai net personnellement nga wana ezo engagé ngai nalingaka ye ata moke te. Fayulu bapesi aza sénégalais aza congolais te. Nalobi aza kombone Keita Jangi soko oyebi te. Bino so mutu aza opposé nalobi boye mama kutu nalobi soki akotela yango akende kofunda ngai kombo na ngai Edikango aza sénégalais ayebisaka biso boye abotama na commune ya Nzili na 1956. Ok, commune ya Nzili na 1956 ezalaka te. Commune ya Nzili ebandi na 1957 wana babelge bayeba koyebisa biso mpona korapele yo nga naza député national ya Congo mobimba boye to boye te. Naza député national ya Congo mobimba boye to boye te. Na plénière bakotaka combien? 500 personnes. Bon répondre bakotaka combien? 500. Biso toza partout, toza na Congo mobimba. Soko lingo kanganga seke folongo la humilité na na Congo mobimba. Boyeto boyete. C'est-à-dire ba parlement de nyonso ya Congo. Et sangani wana de bolongo l'humilité na soki ba dimino kanginga boyeto boyete. Boko simanga te pona za na mandat ya paix. Nazo défendre paix. Na ko défendre le peuple tisuka, ko éclairer opinion. Martin Fayulu 57 de commune ya Nzili ebandi Félix Tshisekedi apesi mbote awa alobi loboko Félix eza sa Félix ba lobi nazongisi loboko nanga na posi boye to boye te tokoya kofanda tosolola na yebi naza na ntina na ye te na consultation aza na combien de député aza na poids politique te ye moko député na esida aza ta na député mo ntina na ye eza wana toza na tina na ye te. La UDPS apparemment vous accusé que boni bo panzala muka bo diviser quand on a bango pour régner. Comment vous pouvez réunir le deux leaders en l'occurrence Jean-Pierre Biemba et puis Moïse Katumbi Chapwe. Na Moïse Katumbi Chapwe botiki les deux autres oyo basala ka un peu moins force bisu sur la muka Adolphe Muzitu na Martin Fayulu. Pourquoi boni bo diviser la muka? UDPS viva. Est-ce que biso la muka tant tozomona la muka eza Jean-Pierre Bemba eza Katumbi bango bato bafabriquer Fayulu eza bongo te bango bato basalie Katumbi apesaki Fayulu avion asala campagne boyeto boyete Katumbi apesi $100,000 ye Fayulu akende kotia candidature boyeto boyete sikoyo soki Katumbi aza mwana muke to Jean-Pierre Bemba aza mwana muke est-ce que Tshisekedi ake kokanga bango na makasi atineli bango basoda mpo bamema bango eza likambo ya intérêt ya mboka bavrai congolais bazotala intérêt ya mboka. Martin Fayulu asalaka mission ya Kabila abandi yango lelo te soki lelo Kinshasa eza na bosoto toza nango seki Fayulu na biso noko asalaki voi moko mpona Ada Bobola leka Martin Fayulu azwa $40,000 ya André Kibuta avota Kibuta leka Kibuta atikeli biso bosoto ebele na Congo awa eza mpona Martin Fayulu na bato bafingaka Kibuta bayebaka te moto akofinga eza Martin Fayulu oye lisusu bapesi ye mbongo akende kopesa mai kimikebai na prison
Fayulu alongola $50 akati $50 azala na bolingo ya mboka te auti awa na États-Unis bake kokutana na Raymond Tibanda apesi bango 4 millions de dollars oyo apesi bango baya na muzitu bakomi koswana balobi soki tokaboli mbongo wana te makambo ya basation eza te eske eza biso bango moko babimisi mutakala na bango na poa bango moko babimisi makambo ebombamaki na poa eza biso te tozoyeba bato baza na bolingo ya Congo olandi mwana mboka Jean Pierre Mbemba pere ake na consultation alobi nini ngai soki bazoloba masolo ya Congo masolo etali Congo il faut la participer mpo naza Congo boye to boye te alobi mabe eza masolo ya bacongolais tomoni chef de l'état ayambi bamusicien ayambi bato ya théâtre ayambi couche nyonso mpo na intérêt ya Congo atiki mutu te oyo akoti makambo wana te aza congolais te boye to boye te Kabila okota etangeki Kasepere Kanam aza congolais te mais boye bakende rochadara bisuka suka après ba consultation bo finir par koluka bango parce que ba yebi position na bango to peu importance ni ba ko jouer entre bino na bango par rapport à la coalition wana eza babula noa eza babula ni Shadari aloba awa soki bokangi yuma toko paralyser mboka oyo Shadari babotoli e passeport a paralyser mboka te tuna ya Kasende balongoli awa a paralyser mboka te ba juge ba prêter serment a paralyser mboka te sikoyo Shadari toko luka to lukela ye nini ye wana Janine Mabunda leli kuna ti bazo ebisa Janine Mabunda ke yo soki lelo to échec yo biso to zui eza yo Mabunda na tambwe mwamba okotire ba conséquences pe na vida o mobimba Mabunda tangisi ma ya misu ayebisi bango alobi soki lelo biso to échoué tokoki kosala mosala comme na assemblée nationale te pe na kati ya coalition FCC cash eza ba dictat na bino er nyonso kobenga Mabunda sala boy lelo toza sous na relation même ya malamu te na autorité morale mama Mabunda aleli ba député nyonso baye kosimba ye ba isolé Shadari na Emi Mulanya eza kindoki omoni Shadari dossier pe yango wana pe lamuki ya ba expert aoni azalaka ministre intérieur amuko atezoya ande nalobi amuko atezoya ande akokanga ye en désordre kuta obika za te bango bayela biso amufunge na amukamata biso tolobi amuko ata boye to boye te amuko ata ande akobika za te bakokanga bango. Président Eli, toujours continuer na yo et dit parce que moi, topéché moi tango vraiment, on pourra s'exprimer pour baimbo kaba comprendre ma qualifié o ezakati na yo, bazwa biano na mituna na bango. Tongi tolo baboye, consultation ko salema. On a payé mais à organiser consultation d'une manière retraitée. A memi ba oyaye et ba ko multiplier ba stratégie. Et vous, étant que parti au pouvoir, quelles sont les précautions au besoin parce que population c'est l'arabo effacé. Parce que quand on parle de Kabila, c'est comme si c'est une maladie pour les Congolais. Bozo lenge la nini pour que beaucoup soient écartés parce que yépe kuna na ngamunae azo organiser ba réunion na o azo lobela boyebité. Et il y a un adage qui dit que mutabatami aleki on a mayele. Quelles sont vos précautions? Merci beaucoup maman pour la question. Na sepe na mutuna la makasi. Mais anniversaire elle Wakulumba lobaki bakolela na munoko ya Alelina Kinyawa bazolela to bazolela te Kabila kendaki Braza consultation yo zoloba wana kendaki Braza ake koluka kobondela pokala mingi tambo kwa tezoya nazoyebisa lelo kanga bombo kozonga oya koloba ke nazala prophète azana deux chemins soit akende exil soit bakanga ye soka na mwa mikolo moke oyo soka ke exil te bakokanga ye ba retraite so bango bakeye pour votre information retraite esilaki samedi esilaki de poisson majorité oyo bagangaka majorité écrasante bazalaki kuna 67 personnes wana eloko akosala ezalaki te bapanzanaki mais tozwi mwa bamakambo na bango ya suka oyo balobi Kabila aza lisusu na eloko akose prépare te badepute eloba te notre siège Augustin Kabuya alobi baza bana ata kutu na classe bato bazala na liberté même na récréation basakanaka yo komi kozwa bato lokola bana na yo
baya na réunion obotoli téléphone baya na réunion obotoli téléphone papa okomema bapapa bato boyeti wa baza baresponsable baza bapère de la famille baza na basi baza na bandako yo china tufi o china rambo nga na bengaka china tufi misala na yo ya kobotola bato batelefone mpona nini toza suna te ya makambo wana te ya makambo wana na kongo esesi badepute bacomprendre bayokisi kabila bayokisi kabila sol balobi tokoya te balobi tokoparticipe te biso tozokende na union sacré boye to boye te boyoki basénateur bakoti na union sacré boye to boye te masolo eza kito politike ekomi chile kabila leli ande azolela biloko azoprépare ekomema congo nil part oyo ekomema congo na bonheur na terre promise eza union sacré eza union yango nde ezomema congo na bonheur oyo wana eza nango nazoloba nanga ke fese bipola basi bapoli baza su lelo bakosala te oyo tobengaka banalyse bidon nde yango wana bazosala wana eza banalyse bidon oyo koaporte eloko moko te mpe ye shadari alobi ke tokoluka bango kaka tokotikala koluka bango te bango wana bazolela te balobi mpona kodissoudre parlement il faut président mona bango akomona bango na ndeni article 148 elobi boye mpona kodissoudre parlement soki président aconstate crise persistance na moment wana kobenga premier ministre na président ya sénat na assemblée mpona koinforme bango après dissoudre parlement est ce que bifo mpona na kabila aza nani aza premier ministre aza président ya sénat aza président ya assemblée aza sénateur en vie boye to boye te donc ye soki aza na congo soki bakangi ye te akobandaka kozalaka sénateur en vie donc aza na statut yaki sénateur en vie afanda akanga monoko alia fufu alia mbongo ayibaki na congo boye to boye te mais ntango amukwate koya bakokwata ye boye to boye te tokoluka mutu te toza mpe na mposa koluka mutu te bango bazoluka tisekedi bango bazoke kotali na mongalema boye to boye te po baza bacongolais boye to boye te bazokende koluka tisekedi kuna bazokutana na ye tomoni ya bamusicien bato ya théâtre tomoni bapoliticien société civile bahomme de dieu tout le monde bakendaki kuna oyo bachef coutumier consultation ekoki kosila mpe lobi mardi nde tozozela adresse ya chef de l'état décision finale nde tozozela makambo akinga kati te tozozela makambo ya faden house te faden house azokoka kutu kofuta ata bato basalaka kuna te combien de nyongo 36 mois impayé kongo ndoko ya kokoka kofuta bacongolais botika bajeta bakongo ya buzobe esesili na kongo kala mingi te tolingi tobandela bino soki opération toyebi ndako boye to boye te opération toyebi bomba lumbe wete kabila kaya fayu luze fatime tokolana loboko kaka bana soko tokoli loboko te oza congolais so tozalaka na mangwele yango togangaka po ezalaka ya boye to boye te idps viva. Président a dit une toute dernière question pour tout regarder la péroraison et ma solo na biso mokolo lelo. Tongi to lo baboye, to moni bokaboli un peu ba pour un événement où il va se tenir mokolo ya jeudi. Et ça événement nini? Il est best viva. Tombola na loboka mabaz. Bazinde kuzo epesa biso pou. Bazinde sauva Fati papa. Après complot ya bondoki na Genève. Basali complot ya bondoki. Complot oyo ezalaki ke bakunda IDPS boto bote. Bakunda IDPS ba mela champagne. Balobi to kundiye esili. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tant que biso base to décider, tolobi retirer signature, soko retirer te koyawa te, tikala kuna libela, boeto boete, tolobaka ya kote, tolobi soko retirer te koyawa te, soko nyacha toko bomayo, te to ebisaka ye.
po biso soko tie tembe omoni yango boye to boye te tata mokonzi ya mboka ayokaki to ayokaki te yoka base fata yokaka base na ye yoka base fata yokaka base na ye yoka base fata yokaka base na ye yoka base fata yokaka base il est pas viva ayokaka to ayokaka te oyo eza deuxième édition ya base oyo mokolo Félix Tshisekedi Tshilombo asalaka retirada boye to boye te aretire signature na bokonzi base esovaka Félix yango ekoki kotikala boye te ezala masolo elelo babemba bakoti bakatupi bakoti eza masolo ya Congo mais histoire ekotikala histoire Wamulumba aza grand opposé ya tout le temps boye to boye te masolo ya base ekotikala pe de génération en génération ke base ya IDPS de mutu esova Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boye to boye te yango je dis oyo président AI de l'IDPS Jean-Marc Kaboul akei na Kikwit ya kosalela yango kuna biso pe na fédération ya funa mobimba tokofete yango na terrain ya Bondo na Ngirigiri animé par CG général d'état-major Augustin Kabuya boye to boye te ye moko akozala sur place wana nde tozobengisa bana nyonso ya funa oyo bakolanda biso na République démocratique du Congo mobimba oyebi oza mwana funa eza événement ya base yaka kotikala na ndako te yaka to célébrer to fêter ensemble ekozala chito makambo ekoleka kitoko toza na posa ya bandeko nyonso bazolanda biso baya oyo pe balingi pe kobenga biso pe numéro na biso eza plus 243 89 32 44 181 soko bengi okozobala mo président Edi Kamp na kotinda teke mutu ayamba na moko na koyamba yo eza même numéro tozosalela même na WhatsApp ya mwana donc benga biso jeudi oyo même yo mama tokosepela ozala ozwa bilili pe ozwa pe bamakambo ebele oyo ekoleka wana. Merci président. Otondi mingi na yo ngai mpe natondi yo mingi mpe surtout mpona koya kotala biso na ntongo ya lelo tosepeli makasi. Merci.